Bon dimanche chez vous, nous sommes sur Sentinelle TV, la chaîne de référence, la chaîne où Jésus-Christ est Seigneur, la chaîne où nous parlons de où chaque dimanche nous parlons de Christ, pain de vie. Jésus-Christ est le pain de vie. Tous ceux qui mangent le pain voient leurs péchés pardonnés, voient leurs problèmes avoir des solutions et au-dessus de tout hériter les royaumes de cieux. Dieu est merveilleux, Dieu est avec nous. Nous sommes dimanche, que Dieu bénisse tout et chacun et que tout et chacun puisse expérimenter cette parole de Dieu. Alors, tous allez bongo, le messager de la bonne nouvelle, le pasteur de la diaspora, Batebele Oibinga na kombo ya pasteur Dibota Songo Didier, Bamsuba Ibinga na kombo ya Didier Songo, Bamsuba Ibinga na kombo ya Salomon Proverbe 30-30, Bamsuba Ibinga na kombo ya Les Messagers 30-30, ezali kaka mutu moko oyo azali mokambi ya église la moisson mondiale. La moisson mondiale tozali basé bongo na Manchester, tozali basé bongo na Paris, tozali basé bongo na Suisse, tozali basé bongo na Kinshasa, place tozali na église mibale na Masina pe Kingasani. Alors lelo oyo nazo travailler makasi na internet, naza moko ya ba pasteur oyo ba congolais balinga kolanda na diaspora na Sentinelle TV pe na Facebook nanga. Chaque vendredi tozala na intercession miracle de 22h à 23h. Beta kaka Facebook, il y a pasteur Songo Didier Rolandanga live. Nazara pe na programme lelo ou dimanche. Nazara na des programmes na Facebook. Moko bandara na 16h à 17h. Yami Balé et bandara de 21h à 22h. Mardi, tozara na programme on ezara ba conseil à vie à poto. Ezaka mardi 21h à 22h. Mardi 22h à 23h, jeudi 22h à 23h. Ce qui te parle sur socialité, tu parleras sur combat parce que tu es un combattant. Mboka na biso eza sous occupation, tozo bunda pona ko benga na occupation, pe pona ko installer état de droit. Alors lelo awa dans 30 minutes tozo ko parler, ko partager mon cœur sur message moko oyo apôtre Paul, apôtre par excellence, azoloba boye. Avant na kota nango, tokenda na 2 Corinthiens, et si quand le diable viendra s'asseoir dans l'église et il se proclamera Dieu. 2 Thessaloniciens 2, azol sabiso ke futo keba antichrist asiaye, mais antichrist a aucun découvert dans l'église. Et là que je retenir en cas de présence à Saint-Esprit, la présence à Christ pour se manifester. Tout ça ngonga oyo antichrist. Antichrist ezali Satan, ezali gege, ezali puissance ya monde occulte oyo ekoya pour penguisa bandimi, pour penguisa même ba oyo ba yambaka Yesu. Bien aimé, lelo oyo eza dimanche na sepelaka soko bimi libanda biso to na poto okomona bato na ba voiture na ba train na ba bus ko sala ba distance soko na Kinshasa na Brazzaville omona bato na ba taxi na ba voiture ko sala ba distance ba ke ko sambela ouais ko sambela malam ngape na ngama ko sambela malam mais ba ke ko sambela pour quelle finalité? Au monde batu baké kosambela na ba pasteur na bandimi confusion na confusion na ki na Brazzaville décembre 2017 ti mars 2018 na te na ba église ebele awa nazo pesa apôtre Issa Mbote, nazo pesa apôtre Itwa Mbote, nazo pesa Salomon Emandiala Mbote, nazo pesa pasteur Martin Mbote, na pesi ba pasteur nyonso ba yambaki nga na moni pasteur apôtre Philippe Mbote na lekaki na l'église ba o natangi nde l'église malamu ba o musu natangi te donc eza ba siko na kende ote décevoir nga au monde ok ko sala musala na osani pete apôtre Freddy Bossawa nzamba pambola bino. Alors au monde ok côté ya l'église bazo senga offrande cette fois, offrande de ceux qui a pardon, offrande de la parole,
Donc, bah pasteur, bah ça la nuit surtout ça rançonnement, ils rançonnent leurs fidèles. Or biso ba ça nzambe, sorry, biso ba ça nzambe, salaire na biso, mutu fa futa biso mbongo, ezali peuple de Dieu te, mais ezali nzambe yemoko. Naza ne sengo. Awa na Angleterre, nazaki na 2 grandes églises. Nazaki une église na Londres, nazaki une église na Manchester. Basala tout bandimi bayaka te, babundisa ngai. Babundisa ngai tiko kende kufunda na basika tuza kufutela basale tout et tout et tout. Yango mona na kanga salle. Na o travailler mikolo na ndako. Et nazo luka siko sala kufutela te na luka salle ya biso moko na somba. Pour na lembi kozala locataire. So kozala locataire, bato habitaire mabe ba keno pesa ba rapport et pas mukolo lupa mukolo place ozo louer pour abana kosambisa ya za pasteur lokola yo mais akomi kosambisa bande ko no ba pasteur ba congolais ba kolo ba boy ba pasteur ya moninga la moisson mondiale mikolo to sambela awe pana ngana ndako chaque dimanche de 15h à 17h ça intercession parce que to boy ko futela ba sala bato ti na kosisa makamnaza nango nazui sale sikoyo ya biso moko nakata sale wana na kozwa pe esika ya nini ya business parce que nazali na compagnie soki otali na liste bato bana ba compagnie na Angleterre na compagnie na 2 compagnies moko etekaka mituka moko etekaka biloko nyonso tout ya baafricain ya kolia. Alors sikoyo na kozwa esika wana na kosala magasin monene kokitaka bacontener ya bapondu na basoso esika wapi bino bato boza na Manchester bokoki koya kosomba pe nazolinga sikoyo na banda ko importer fufu masango eutaka Kinshasa Brazzaville eyaka awa bo bano somba ngo parce que tozomona bilia o tozolia basemulo tozolia yo comme ça tuminene ezobebisa ba santé pour misusu ya na sukali misusu ya na bangre chimique yango na inko ide population na biso na banda ko importer masango kolongwa Kinshasa Brazzaville eyaka awa abo na boyi ko mema fufu parce que fufu ya la lokola drogue bako confondre fufu ba bemisa ngo za drogue or masango za toujours masango. Alors to komi na niveau oyo ifito yeba tozo sambela pona nini mo Kristo ya solo mwana na nzamba solo ana promesse kaka moko Yesu ayebisi biso cherchez d'abord le royaume de Dieu, le reste vous sera donné. Alors il y a un problème. Bah, Christ ya lelo ne cherche plus le royaume de Dieu. Et jeune homme riche qui retourne à Jésus qui sabi boko zina likolo zanini. Yesu ayebisi ete kanyo sozanango pesa babola landangai. Kaba chemise na yo sozanango mibale moko azangi. Kende kotala ba malade. Yamba Yesu lokola nzambe pe mobikisi. Kokosela ndeko no likambo te kozwa mwasi moninga te, koyiba te, kokosa te. Kosala comploter bokonza likolo nde yango wana. Les deux ans bate belé baza prêt au ken église. Peut-être pour dans sa chemise à sombaki, pantalon, jupe, sapatou, robe, maputato, ba sandal, to ba portable. Mais bate belé baza prêté ya kokota na bokonza likolo. Bien aimé, lola ezali ya solo, li felope ezali ya solo. Lola nali felo toko ganyaka ngo tango tozana se ya mokili awa. Soki tango yo za vivant oyambi Yesu te na kufa na yo ata babengi ba bishop nyonso mokili ata babengi ba pasteur nyonso to mokili basambela pona yo basala ba prière pona yo basenga pardon pona yo nzambe ayokaka te nzambe akoyoka pete. Alors tokomi na tango ya suka adversaire le diable aza déjà na kati église azo se proclamer diable azo se proclamer nzambe azo diriger ba famille azo kamba azo détruire ba couple azo boma ba mabala azo sala ba aventure na kati l'église parce que pour le moment so total na église belé ils dirigé par des sorciers, ils dirigé par les charlatans, ils dirigé par Taonda Bandona, Batandona, Batbasimba Kiss. Et là, on a un miracle. Est-ce que ça va un miracle? Est-ce que miracle est allé Mousselekete et Bimananzo Tomutu? Est-ce que miracle est allé Thomson, to poisson et Bimananzo Tomutu? C'est pas ça le miracle.
bosonga na Bible bokomona ba miracle na ba prodige Yesu na ba apôtre basalaki. Mais lelo oyo pourquoi bokomi ko benga ba théâtre kindoki kinganga magie et magie bokomi benga miracle parce que boza na fondement te bobunga nzela, parce que boza ba envoûté, parce que bozali batu bolingi vérité te. Ngana yebi ezala batu mususu na thermomètre so na yeba muto yo situation na ye nde balobaka ko juger vie spirituelle na ye na koyeba ngo na attitude ne so amoninga na bamboko na tambola bato bazala milimo mabe bakoka ko supporter ngati bato bazala milimo mabe bakoka ko pesa nga mbote te bakoka ko yesika nga na te ya kati parce que lumière na ténèbres et bala na raté état d'âme ya mutu na koyeba ngo na comportement no vis-à-vis na nga. Alors awa Bible les sabiso na 1 Corinthiens 11 bazo sabiso boy. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Est-ce que lelo ezana ba chrétien bazali imitateur à Christ? Ezala ba pasteur, ezala ba ndimi, ezala ba yembi, ezala ba nani? Est-ce que vous pouvez nous faire voir ou bien nous prouver que vous êtes des imitateurs de Christ? Imitateur de Christ, ça veut dire imiter Bisaléli à Christ. Tala, le 4 évangiles, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc, il y a Jean. N'est-ce Yesu atambolaki? Est-ce que lelo ne tamboli ya biso ba Christ ya lelo, ba pasteur ya lelo, tokoki koloba ke tozo imiter Christ? Est-ce que Christ a kosaki? Est-ce que Christ a pesaki ba faux témoignage? Est-ce que Christ a rançonné bat l'église? Est-ce que Christ a bimaki na basi bat l'église? Est-ce que Christ a bimaki na ba dirigeant choral ya basi to mibali? Est-ce que Christ a saki escroquerie l'église? Est-ce que Christ a sengaki mbongo na kombo l'église a kosombela ngo ndako to kotina bana ne na poto? Tozo sambela mingi mais toza ba imitateur à Christ te. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de toute femme, de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Oyozali, révélation, il y a Jésus-Christ sur l'église. Alors, oui, mobile, il y a surtout Azali chef à moi aussi. Et Yemoko, il y a chef à mobile. Mais comment les gens dans l'église, comment on a l'église, moi c'est un pasteur. Moi, c'est comme chef Nabino Mibali. Depuis quand? Moi, c'est un mfuka mobile, mobile. Moi, c'est l'autorité. On a esprit à Jézabel, na kat na l'église, na kat na foyer. Moi, c'est surtout le mobile. Il faut aller dans la délivrance. C'est ça, esprit à Jézabel, esprit à sorcellerie, esprit ma belle fukobukango. Alors, balobi que moi, si faut la soumise, pas me tu parler sur le mariage, mais tu parler sur l'autorité à Dieu. Moi, si à côté à mibalité, moi, si à côté à kakabasi. Alors, ce que dans l'église, pasteur Rabino aza moi na moi si, à terre Rabino, à terre Rabino mabok, bolakela mi mabe bokeli felo. Moi, si à côté à baninga, moi, à côté à maman, mais moi, si à côté à autorité, liboso à mibalité. Ah oui, je suis mon mtazo bango. Et puis, alors, oui, tout homme prie et prophétise, la tête est couverte. Mobali nyon surtout à prophétiser à côté ya mutu na ye ezala ndengwa na polele. Mais moi si nyon surtout oyo azo kene l'église, oyo azo sambela, il faut atia foulard dans motu. Likolo ya ba ange, likolo ya autorité nzambe. Lelo ba mama nyon so bazo kene na l'église, bazo sambela bitambala ezate. Nana longola ba bitambala. Ba maman pasteur, ba chanteuse, ba nan, ole ba tia kitambala na mutule bazo yemba le bazo sambela nzambe, est-ce que kitambala ya mabe? Na mona ba beti masikini, na mona ba pongo love, bazo yemba ba lati ba sali ba maquillage, ba tia kitambala tala kitoko. Bolongola kitambala. Alléluia. Esprit je savais la kat na bino. Toute femme au contraire
qui prie ou qui profite la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Babi moi seigneur surtout oyo azo kene l'église azo sambela azana kitambala tena motu azala lokola rasé. Or na Bible moi si so azala rasé c'est-à-dire aza moi si a soni moi si ba auto violé moi si oyo fuba boa kaye libanda. Soki bozo koka kotia kitambala motu te bo ke ko rasé suki na bino botika la kofo total so za malam. Ezana moi si moko te akolinga na vina tika la kofo. Ezandenge moko pe nzambe alingi te mwasi à se présenter liboso na ye kitamba les athées. Toleki. Alors, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux, or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image de la gloire de Dieu. Mobali azali image ya gloire de Dieu. Moi si azali image ya gloire de Dieu. Tu n'as répété. Mobali azali image ya gloire de Dieu. Mais moi si te. Moi si bakela ye pona kosala mobali plaisir. Pona kosala être semblable. Mais mobali ba sala ye pona gloire ya Nzambe. Et ça bilo mi parler différent. Naleki. Alors oui boy. Si elle était rasée, violée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi, Balobi, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Tout kitikuna na setoke awa, toye awa. Balobi, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Yes, azolo baboye. Tozali na 1 Corinthiens 11 et le maman na likam na biso toye na 17 balobi. Nazo pe sabino avertissement oyo. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez non pour devenir meilleur. Yoka, batu bakenda l'église, batu batika kabanda kuna bango, baye l'église, bayoka mateya, oye ko tika bango bazala médiocre pour bakoma meilleur. Makeya yango ezani, mateya wana eza mateya ya repentance, mateya ya kotalisa batu bakombo na Nzambe, mateya ya kotalisa batu ndenge nini puissance ya Nzambe kosa na vie ya mutu, mateya ya kotalisa batu bokonzi na likolo. Yango eko permettre moyibi atika moyibi po akota na bokonza likolo. Yango eko permettre momeli bangi atika komela bangi po akota na bokonza likolo. Yango eko permettre ndumba atika parce que lelo batu bafinga batu bandumba. Lelo batu bakritika bandumba. Bien aimé, batu basalela Nzambe makambo minene na Bible eza bandumba. Rahab azaka ndumba ayambi les 10 espions akota na généalogie à Jésus. Et ba vreba yanke ya solo abandaka yanke asukaka musai na Nzambe. Alors lelo comment ndumba wana ndumba mais mutu nini abotami na masumu te. Muyibi ndumba ndoki totala ndenge bazate mais totala ndenge bakosuka. Soki ndoki atiki kindoki ambi Yesu ko condamner pour na kindoki te asatika. Soki assassin atiki koboma ayambi Yesu ko betele suma sumu wana te po Nzambe alimisa. Soki ndumba pe andimi kotika kindumba ye na le Seigneur yamba ye comme tel
Qu'on rappelle sous parce que Nzambe n'attend ignorance à contacter. Si on a Jésus-Christ comme Seigneur, compter raison à zéro. Masumu na yo, bazem yo longolaki, moyibi, base abato, mibala bato zwaki, escroquerie, bato bomaki, Nzambe alimbisi yango. Boyozo tangela mutu makamwana ponani. Alors awa Paul azoloba ba yebisi nazope sabino conseil oyo que tango bino bozo sangana dimanche vraiment net na l'église ba walesa ya ba mutombo ya ba Kutino ya ba Sonika Futa ya ba Kankenza ya ba Mama Olangi soki bato bake kosambela yo asi bato bakenda kosambela po bakoma ba pire bakoma ba bebe na utiliser kombo wana te na lingala bakoma ba pire bakoma belela do bakoma vuma ba omona mutu azalaki mayele me banda koma kosambela bazotalisa ke pasteur azandoki aza prêt à discuter balongoli obo moto oyo mutu suba biso no pasteur abotisi 3 sœurs l'église oyo aye reposter ngana yanga pona pasteur te ngana yanga pona liloba donc komi elela okomi pire Bible zo ba l'homme spirituel juge de tout lolenge na ngana zote lolenge na ngana lati lolenge na ngana zoloba yo mutu zolanda nga fo juger ngai et tamboli na ngana communauté à part qui pastora na kati église na communauté na tambola ndeni na communauté le na voyage ndeni tout wana fo bino bo jijango na ko za pasteur te na terre bien église soki na bimi na église na komo déranger basi mabala na komo boma mabala batu na komo bimana bana batu na komo yiba na komo escroquer batu wana na nzambe sali na nzambe soloté un vrai serviteur de Dieu ezaka te ka terre bien un vrai serviteur de Dieu se comportera bien partout même place où batu bayebi ete alors Bible zoloba alors bi tango bozo sangana olebo koma meilleur olebo se décider botika kindoki olebo se décider botika lokuta botika moyibi bino bozo koma ba pire bozo koma pire que ba pagan bokomi ba tomboki alléluia alors bi en donnant cet avertissement que je ne loue point et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Ouais. Le lo ma vite à imane kota na kati église. Oh, ser oyo, mukambia choral oyo ba jeune, na mukambia choral oyo ba yoka na ate. Oh, mukambia choral oyo, ya ba mama abimana na mukambia choral ba papa. Do ba boti kutubana, eza grave kuna eza oyinda pasteur azo étouffer ngo. Sinon l'église est au panzana. Alors, Biboui. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels. Je sais que secte n'a pas d'église. Binzambi. Loyenge ya mutu wazo so baptême na kombo ya Branham. Loyenge ya mutu wazo so baptême simbi drapeau. Or que baptême bozo na kombo na Yesu. Loyenge ya komelisa batu ba chachasha, ya komelisa batu ba poudre, ya ko sotse batu, ya ko betsa batu ba shite. Balobi biloko wana il faut ya na kati église, eza nzambe yemo a permettre ngo pour a éprouver bato ba bungi nzela. Donc bato nyoso tu ba samela na Kimbangi na Kimbangu ba bunga nzela so moni mutu azali na Congo na 21e siècle aoke samela na Kimbangu alaki pembe makolongulu considère-le comme abunga nzela so moni mutu akene église ya parce que ba branamiste nous surtout baza ba idolâtre parce que au lieu ba adorer Jésus ba comment adorer branamiste il y a comment donner Branham il y a comment musique à l'ifocodicé na ngote parce que c'est quelqu'un qui adore c'est un blasphémateur c'est quelqu'un qui adore William Branham Jésus mutakufa pona biso Adonai El Shaddai Elohim le Dieu créateur Elohim Adonai yewanande créateur mais bino bokomi ko adorer mutu bato bazo ke nous baptême ba simisi bango drapeau ba zo baptême ba simisi bango photo ya Branham c'est l'idolâtrie alors nga idolâtre na koyoka musique na été mai kalambai
c'est un sataniste. La musique n'a été. Gégé, Mbiye, la musique n'a été. Il faut que le Kobis, qui ça? Thomas Lofoko, le Kofi, la musique n'a été. Mbuta, la musique n'a été pour Babé Kobis, Bamelibangi. Alors, Nazaï Koyoka ba musique, le quoi ba Franck Moulage a tout et tout parce que pour le moment, il y a Tomba Mina, frère Wana Michel Sobanani. Mais na Zalaki dessus, na komona bango ke ba salaka musique moko ba benga c'est le bon pack, ba foot ça ba tumbong. Bien aimé, Jésus a dit quand vous adorez, laissez toute âme qui respire loue l'Éternel. So komoni pasteur azote azo foot sambong, moyembi azo yemba azo foot sambong, asa bunginzela. Na okasu ba nzembo wa Franck Moulage a parce que na yebite na droit ni na ko futa batu mbongo po ba kotala ba oyemela nzambe. Patrice Kutabunga nzela kala po ye mutu asala ba ventira makasa comme même conseiller à Kabila azo pesa ba criminel conseil. Bien aimé balobi awa il faut division. Eza na kati avec l'église na bino, il faut ba secte et bi na kati église na bino pona boza éprouver boyeba ke bobunga nzela. Tobo ite place bat bazalaka, moi nungu yalaka, moi makelele yalaka. Mais sur aucune église okuta ba division na ba division. Pasteur adjoint na pasteur nani titulé ba solo la raté. Ba boka na bamboke la dimanche bo itala verset ba azo boka la muninga na bamboke la. Ole ate po ba kota na lola, ye aye ko confirmer leadership na ye. Aye ko boka la muninga bamboke la. Aye ko la ksabilamba, aye ko la ksa bo tala na ba maté ya bat lokola qui ça voici l'homme ou bien Mukuna. Est-ce que ça m'a été ou bien ça m'a sapé? Ce que bateau va ok ma place en dengwana et c'est besoin espérer que va kota lol. Bien aimé, tout le baki tozan na 30 minutes à l'élo. Tu ngai ko sabino ke Nzambe azoke bisabiso sur ba secte. Nzambe azoke bisabiso ki tant tozo sangana te pour na ba ventir. Lobi na zali na matanga mo quelque part na ke na kuti bakiti, c'est-à-dire bakiti ya banimi eza bakiti ya ndenge mususu, bakiti ya ba pasteur, kiti ya ba donateur ba pesa mbongo bazana bakiti ya kuir ba côté moko. Ça ce n'est plus une église. Ça ce n'est plus une église. Wane komi groupe moko ya bescro, c'est-à-dire ba pesa mbongo ba pesa kiti ya malamu o ya pesa raté ba tiena kiti ya ndenge. Soko kena ba église ndenge wana moni ils ont un groupe moko batu ba benga ba partenaire ba benga ba so ancien bazana ba kiti na bango et bino bozana ba kiti mususu ba kaboli bino déjà ba kaboli bino c'est l'escroquerie bo konzina likolo za pona ba kiti te le konzina likolo za li pona motema na yo pona comportement na yo pona bizaleli na yo pona ndenge nino yamba Yesu nasala nini o nasala nakosalela Yesu kolomasiya na ngai bomoi na ngai nyonso o nasala nini ngai nasala nakosalela Yesu kolomasiya na ngai o bomoi na ngai nyonso tobondeli kolo na tondio na komisio pona dimanche lelo liloba oyebimi ekota na motema na bomoi ya mon frère ya ma sœur kolanda biso ba fongola mitema na bango ba bima na kati na discussion ba bima na kati na ba secte ba bima na kati na ba division ba pesa bomoi na bango epa ya Yesu Kristo mozali sali kolonanse pona suka na nyonso lole yali lifelo yali nalingi ba onyo so olanda biso na Sentinel TV nalingi ba onyo so olanda biso na Facebook na ebite kolandanga na Imo okolandanga na Twitter okolandanga soki wapi susi na ngai yali yo na ngato kutana na lola vrai to koma na poto ba miso bazu nationalité ba miso bazu mikanda bozu banda bozu mituka bozu nyonso ozana Kinshasa so manda ko bala ozana Congo comment sala ba voyage ko kende Afrique du Sud ko kende Nairobi ko kende Dubai ko kende Chine ko zonga nzamba pambolio nzamba salio grâce ozwa mobali azana na poto azotindo mbongo ozo yape ozo zongo ozo boto ozo sala bien oza mobali asala kaza PDG azana société na Kinshasa azo leso bien isala bien mais suka nango ezali lola nzamba pambola bino
tomona lisusu mbala nsima yesu mokonzi. Bye bye.